ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote mingi balandi ya ABC One bisika bosali na tombeli bino vraiment mokolo ela mopepo ko ela mobisika bofani na betando na bino eke pona kola na magazine na bino. Analysons ensemble oyo toza wana toujours pour la commémorer bino makambo ezoleka na mboka ba réalité oza ko s'est passé na mboka. On peut pas se zapper s'il y a quelque chose à dire, s'il y a des news à parler, à dire, tokoloba po torofanda bongo te tokola la pongite. Abonnez-vous massivement sur ABC One, aimez la vidéo et partagez, vous ne serez pas de ci là. Vraiment na tombeli vraiment ba lantila bisonyo surtout bisika bozana pesibino vraiment balosako. C'est Clarisse Iweti, hein, Clarisse Iweti au micro, c'est Clarisse Iweti balobi. Derrière une grande dame, il y a toujours un grand homme. Naza précisément na foire na lemba na fiki mopanzi nanga boye babenga ngo place watu waliaka mamboke na basaba nzete wana bana pe ba déconfiner bino mo bomona ba mituka nde etondi ne batu baza plein mutuka kuta ngo wana baga bakanga confirmer ba mutuka bra Congo ya brasserie kanga mate to yeba te po anini me ba pexaka masanga me batu wana melaka masanga so boye nanga kuna boye tozanga kota fiki na ekeko fiki. Mais la préférée na kitalemba pona tuna mituna na ngezali congolais oya kosepela kopesa ngai ta na tuna motuna na kolinga mingi toyebi te oyo esalamaki lobi lundi 3 août soki ezalaki escroquerie ya bachangeur to ezalaki vraiment message pena oyo eutaki après réunion ya tata mokonzi kosala. Dollar ekiti, bamsou batie 14 500, bamsou batie 15 000, bamsou batie 16 000, bamsou batie bato na bango. Papa mbote, nakotuna mutuna? Bonjour papa. Bonjour. Boni papa. Naza bien. Kaki ekitaki lobi oyokaki yango ya makambo dollar? Nayoki yango mama nanga. Mais lobi dollar ekitaki na bamsou batiaki 16, bamsou 15, bamsou 14, mais au banque centrale atiaki ezalaki combien? Bon, naza na précisément banque centrale mais namoni au côté 16 17 les autres monde comme 18 500 mais tozoye parce que de kiti to ekitite to comprendre par là te ndé ba bise lobby ba kopesa précision ya dollar lobby mercredi des doses là. Pourquoi biso ba congolais tozaka na bitidi ya ko fouiller l'information te to lingaka toujours ko vivre na ba rumeur oza ko circuler. Or la banque jusqu'à présent azaka na 19. Tout ça na ba compte ba M-Pesa ba Orange Money tout consort. Mais to so marara crédit na prix car ya kala. Il y a 90.50. C'est ça. Mais subitement to 16 000, 15 000, 14 000. Et ça escroquerie ya ba changer. To et ça vraiment banque centrale taper ça etona. Bon moni na Congo tout ça on a des ordres na neza makasi. OK. Pourquoi pas tout mona nanu eza clarté. Au mona bato eza nanu oyo atiela ndenge na ye o atiela ndenge na ye bon. Congo na biso faut tout ça la peine ordre. OK. Mboka ni nako zalaka na désordre. La mito okyo que pour changer dollar, aux 100 dollars pour changer ba pesa na 200 quelques de 1000. Koto ba komi 17, koto pour na changement et comme makamususu mais na lingina senga état congolais en tant que président de la République Tshisekedi. Ayaki pour la kopesa biso kimia na makambo ebele. Donc moi ba désordre oyo continuer kaka jusqu'alors il y a dollar koto 17 koto boye apesa biso eloko moko soki ezala ata la 92 to tikata 92 lelo to mona bari koto 16 500 koto boye toute la précision tatanga nazo futela ndako na ngai ndako ngo nazo linga pe dollar ekita ona futa bien tala moto na sana moto na ita weza ezali oyo obanda futa lokola na futa ka 100 dollars na pesa lokola 120 000 kasa 120 000 ngo kolia koto telemi koto na futa boye tant que nazana congolais nazapela tout la vivre na Congo to toi qui tsaki de lokola président la biso tout monde a changement lelo ezaka kate to moni koto dollar koto dit jusqu'à l'autre tozoe baté ekiti to ekitite. Et voilà, merci beaucoup. Message européen ça na banque centrale to na ministre wa Gérard Maramba finance. Bona lobi boye ba yo ki la ba congolais mawa. Tout à fait. To zape ba tu peut tout na droit ya ko vivre. OK. Président to la miliki na ye na ndako. Premier nani
muto banque wana azo vivre na bien pombongo eza pas na eza normal biso ba congolais ba que la biso mawa ba tel biso to ya normal ya dollar to respirer te banda ko telemili biso makambo ebele ezali to tala na banda na moto zali na moto to débrier mais ba telo mbongo moko ya ozana $100 et comme 120 000 to ko respirer ndengeni to sengi papa na biso yo kele biso mawa kitisa dollar ndembo lobi ko kitisa yango pour l'intérêt ya peuple del balanga ya suka yango na mama. Merci beaucoup papa, merci vraiment pour notre temps au Pessingaï. Et voilà, ça fait très mal. Comment on a que peuple congolais te vivre en franc congolais, mais bah tu vas foutre un bon on a dollar. Ce qui dollar est mati et comme il a 20 000, $100 et ça la valeur à 203 000 203 000 francs congolais. Sur un mouton à foutre à $50, a une obligation de refoutre à 100 000 francs congolais. Or, ceux qui me baillent, le pang, ceux qui me bango na franc congolais, ils vont permettre aux Congolais aïe banamuke oazo gagner pour la nini pour na to aïe banengeni na ko survivre. Comment mbongo rosa na des autres boye mboke kiti dollar ekiti mais bilo rezo kitate. Na mona mama biso kuna atala ngai na ba na ya zoye. Mais lobi na ya kité na ya lelo. Ensemble na mama biso to romeka papa ya oh. Pas de problème, je suis là. On parle sur le dollar. Oui. Les désordres qui se passent sur le dollar. Voilà, chers téléspectateurs, on est là en direct de Foire, Fikil précisément. Tout à l'heure, qu'on s'approchait vers Congolais, Moko, Oyandimi. Papa Mbote. Mbote, maman. Boni, papa. Qui m'est allé? L'homme est en monnaie qui pour dollar est comme 14 500, 15 000, 16 000, un peu partout. Au Colobani pour la baisse de dollar. C'est du désordre. C'est du désordre. Mais pas de centrale à qui combien? Bon, en fait, information banque centrale est bonne. Et puis, il y a raté. Il y a raté. Position et il y a raté. Bon, là, la mogi to échangé. Na lemba bazana 14. Na bandal bazana 16. Na kimbanseke bazana 18. Okay. Fluctuation en tout cas, ils ont permettre na bisoter, de évoluer, ils ont permettre na PPT à évoluer, à évoluer. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc le gouvernement a sa responsabilité en main. À harmoniser tout partout. Et ça a été côté yo tom susu, côté tom susu, côté tom susu. En tout cas, qu'est-ce qui se fait que tant dollar et kitara na marché bilo et kitara? Ah, c'est lié à beaucoup de choses. Hein. Donc, dollar et kiti, biloko sur les marchés, en fait, quelque part, c'est lié à la mauvaise volonté, yaba, opérateur économique nabiso. De l'autre côté, bon, l'enter, on a à contextualisation, yaba, document pour que kende na autorité, na benga banani, pour que contextualiser ba prix. Donc, c'est un peu ça. C'est lié à plusieurs facteurs. Maintenant, est-ce qu'il faut banda sur le petit moyen entreprise na ba marché ou bien il faut banda na source, c'est-à-dire na opérateur économique ou amine ou bien na homme d'affaires ou femme d'affaires ou amine ou bazalara ko fournir ba biloko na RDC? Normalement, il faut banda na source. Quand on dit la source, c'est-à-dire ba partenaire amine. Ça dure. Grand entrepreneur. Parce que les détaillants et pas partenaire éminent. Alors, il faut qu'on a déjà réduire. Au fur et à mesure, ça la réduire, réduction, pardon. Na détaillant peu, on a même rythme. Ceux déjà qu'on a l'icolo, ils ont gardé toujours le même prix. Il y a l'icolo et on appelle la même chose. Na bateau à niveau assez. Au détaillant, à niveau assez. Bon, il y a remisé sur ce prix là pour que bâtiment gagner bénéfice. Donc, réduction il faut bandana à niveau l'icolo, c'est-à-dire grand partenaire. Grossiste, après équité financière. Ok, voilà. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, mon frère. On évolue toujours dans cette micro-baladeur. Est-ce que dollar ce qui passe à Africa Télévision, ABC One. Voilà, ABC One, Jésus-Christ est le nombre one. Tout ça toujours évolué. Na kata micro-baladeur na biso. Bato ba opesa biso ma tolobaki nini. Oui, bonjour mon frère. Est-ce que voilà, on est tous là, on tente toujours à dire quelque chose. Est-ce que ceux qui dollar et kiti, ils ont avantage, il y a des Congolais, tous avantage, il y a des changeurs de monnaie, des changeurs au compte de la rue. Parce que jusqu'à présent, oui, oh merde,
commerçante, maman, donc il faut que déséquilibre et salara, ce qui dollar et kitty sur le point du marché. Bon, dans le rapport, c'est que mère à l'eau. Mère, boni. Malamu. Boni maman. Malamu maman. Maman Jeanne. Maman, lobby kake kitaki pour dollar et kitty. Dollar et kitty, dollar et kitty, dollar et kitty 14, 15, 16. Le lot la mouki 18 500, 17 500, 18 000. Tout fixé exacté. Exacté. Et l'ingé lobani. La ligne na loba ton ezala fixe. OK. Si ko biloko ekita. Mais ça la so dollar et kitty mon biloko ezala na difficulté au kitty. Surtout dollar ezala na difficulté. Dilor, dollar, lelo et mati, lobby et kitty. Hein? Ezala fixe. Si ko telingi ezala na fixe dollar. Néanmoins, on kabilo Renault Boye, Bamaki, Bamapa, est-ce que des équilibres ezali par rapport à ça ou bien ça va quand même? Ça va, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Okay, voilà, merci beaucoup maman. Merci on évolue toujours, ça peut changer balinga to ta bango micro, to ta bango micro. Ce qui ba rolinga po bango ne mutu ba lukara okita dollar na mboko. To ye ba raté. Intérêt à changer les alara nini tant dollar ekitaka. Est-ce que les alara escroquerie? To ezalara ba profitaka na moi lo yenge wana tangu dollar ekitaka. On va essayer de prendre un certain changeur ba o bolinga pe sa biso micro. Na mère na moi za kuna te ka malewa. Na lemba wanga sala nga ba mère na ngai. Papa t'inquiète pas, to sa micro balader oza boyinga caméra na ngeza bodo ezote. C'est quand ça me sala nga s'il vous plaît. Voilà, bien sur le taux de dollars, est-ce que va changeur va escroquer population ou bien banque centrale a maîtriser taux de dollars? Est-ce que taux de dollars oh lelo oh et ça lelo est-ce que il y a des autres salariés qui est congolais à coca survivre? Mon frère je peux venir? Mon frère je peux venir? Voilà, à changer, hein, mais avant il y a maman l'étalité, ça va commencer, il y a tout, il y a nini, tout ça va évoluer toujours. On a pour ça malembe, na pour ça malembe, oui papa tu peux passer, na pour ça malembe. Ndeko oluka opesa ngai micro, to solana ye, on évolue toujours. Na kati ya lemba, précisément na foire, na fiki, bisika oyo bandero bazalaka. Soki barolinga opesa biso mutuna to tuna bango ekozala malamu mingi lelo dollar ezo kita pona ni dollar ezo kita. Bonjour papa. Na retourno mutuna papa. Voilà, merci beaucoup. On continue toujours à to baki lelo to aussi baba maman roteka po bango ne baza un problème à dollar po tango ateki alinga ke somba su biloko ageru da dollar et chité mais ya somba biloko na toi likolo oye bate ensemble il faut continuer roteka rara biloko na ye na prix wana rara oh ya somba ki dollar na kala sur le marché dollar eza ya kokita ensemble akosa sortir ndengeni est-ce qu'il faut usine to bato baza ba fondateur o ba fournissara bango ba petit détail biloko ne ba kitisara kuna peut permettre bango so dollar ekiti ake est-ce que réellement dollar ekiti to kutana de kona biso moi si bonjour maman. Bonjour maman nangai. Boni maman. Madame. Oka isangwa dollar. Ah passe na moté on a que dollar ba bi que dollar oui kiti mais ce que côté ba cambiste au 16 au 17 to so ebate au juste dollar on beaucoup petit na niveau nini to so ebate c'est que to ka ki que ba ki o pas de ti jeudi ne ba ko ficher to normal to de la kaka. Ah non, à partir à jeudi ne ba ko fixer biso to dollar. To ka bon ba bi que to de la ti jeudi ne ba ko ficher to normal. Non, ça on a couture boye. Bénéfice ni no gagnant. Gagnant plus mingi ceux qui nazo te kablamba la nga ceux qui na tongi boye na tie boye na gagner. Pour ce na fanda ba na te la ba client ba yo tikelamba wana na ngamo ne ti na za compete passe ngamoko. Ah, on a un système il y a au sombi liputa, au tongi au exposé. Ah, bon, non, Beni, soit à exposer, au combien à vendre. Ah, ok, pour couture payer à Congo et comment moi battre comment mi ko na pantalon. Na pantalon, na ba robe, na bango wana, ya ngone mutesa la moi que na za bénéfice. Ah, d'accord. OK, voilà. Merci beaucoup tous autant mingité, to couture vraiment dans sala. Merci beaucoup de qu'on a biso na moi temps au pesibiso. Maman na soyo. Oloba. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. On est là, tous on a la Wendy, na epena na lemba, bisika pena batu bate kaka pena na mekaki plus ko solo là, na sima moi 2-3 personnes oyo
bazote kapoto lobelato ya dollar. Tout ce qu'on peut dire na président Fati, en tout cas fixé taux ya dollar. Je pense que taux ya dollar tangu monsieur Kabila, notre ex-président de la République, a tika ki dollar ezaki na 16. Dollar comme ils sont à 20 300, c'est-à-dire dollar et mati likolo. To éviter est-ce que ça la manœuvre ya baluba manœuvre ya ba changeur ou bien ezali parce que ba changeur ba ça na besoin ya ko escroquer. Nani bibisaka message wana na mboka pour le ba dollar ekiti. Dollar ekiti mais banque centrale a na 19 000. Mais ba changeur a cité bazali na ba 14 000, 15 500, 14 500, 17 000. To ebite to eza combien? Na bamboka ya bapaya ndenge to mona la bamboka mususu omona to na bango eza toujours fixé kaka to wana. So que peut-être na Bénin okuta $100 na bango wana eza na 60 000 francs congolais. Bazala rappel na ba changer na mike te. C'est vrai moyen to kanga ba to pekisa batu ba sa ba monnaie na ba coin de la rue parce que misale eza te mbongo eza te. Pour l'année, Moutazaki étudiant en tant que classe, a commis gradué, a commis universitaire, le lot, a que Koluka Moussa en entreprise, papa n'a pas fait un mandefu, ba vandi na ba poste, ba li koti ka ba mike chance te. Yango après wana rosala nini? A rotia cabine na coin, Moutaza gradué 1, licencié 1, mais Roman a commis changer na coin de la rue. Pour la aluka moyen de vivre. Mais na ba pays où ça organisé, ba ça na ba bureau d'échange. Dans le temps où Kiti, nous sommes tous chance à revoyager. Soit au commis à Nigeria, au commis à Togo, au commis à Bénin, à Cotonou. Au monde à Baron, mais il y a un bureau d'échange. Bureau d'échange, ça a fixé. Moutou Nyo, ça a tomoko. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ah, ça le cas. Soit auquel la lemba mususu, auquel ma tête to mususu. Osama M sous la lemba, son abina zoa ni na bango ba chakawana. Ba bien ngoni. Bapana na bango bataka wana pour na fixer bateau. On coûte à mususu 16 000, mususu 17 000, mususu 18 500. S'il vous plaît, Laurent le bien parti, j'ai dit, il faut fixer les bisoto fixe na mboka. Bon mais quand on peut qu'on gérer to ya mboka. Et puis ceux qui peut mboka ekiti na Kinshasa. Bon le bana ba entrepreneur na bino, bon le bana ba homme femme d'affaires, bateau bazana ba usine. Bon l'année de la source, bon la ko frappera ba petit bateau bazo teka babilo na bango mike boete pour ba bango ke ba kita biloko tandis que ya somba ki de biloko ezaki na toi likolo. En ça nini, il faut assis sa stock ya somba ki tant $, ezaki na 20 ou bien en rosala nini, c'est ça le problème. Perte ezo ça na bana, perte ezo ça na usine, te perte ezo zonga na ba petite moyenne entreprise, ba petite commerce ba maman la biso bazo sala. Voilà, pas trop de commentaires à dire sur ça. Merci beaucoup. On va voir le jeudi ce qui est Rokitateur. Merci à nos téléspectateurs, notre souverain qui branche pour la Kolanda Bisso. Nous avons précisément na lemba pour la comeka micro baladeur par rapport au prix des dollars 14, 15, 16. Mais le lot est peut-être 18, 17, 16 500, 19 000, taux à banque. Précisément, c'est les informations. Il y a 19. Voilà, certains spectateurs, après demain, et commune, pour la micro baladeur. Moi et vous, on se retrouve prochainement.